Tango Tozoloba, ne jamais trahir le pays, ne jamais trahir le Congo. Nalingi na rappele bino, parce que na zomo na bato mosusu on dirait, babandi kobela maboma. Na mboka oyo RDC, nous n'avons qu'un seul président de la République. Nous n'avons qu'un seul chef de l'État. Et nous n'avons qu'un seul commandant suprême. C'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui le président. C'est lui notre commandant suprême. Toza na commandant mosusu te. Raison pour laquelle nazokebisa bato mosusu oyo bazokanisa ke baza na impérium sur l'armée ofandi soki wapi okomi koloba oyo bagénéraux kotanga kombo ya général te kotanga te kombo ya colonel te tika mokonzi ya mboka ministre de défense na ngai totanga bakombo ya bagénéraux yo kotanga kombo ya général ata moko te soki oza na besoin ya bitumba yaka okokuta pe biso tokobunda askari est-ce que toza prêt ya bitumba est-ce que toza prêt ya kobunda na banguna na biso ba généraux na ba colonel est-ce que boza prêt ya bitumba koya koterroriser biso wate ongai yo nani les histoires évoluent yo zozonga kama kambo ya kala même ata nzoto yango kasi elembaka nzoto oyo nzoto elembaka soki elembi ndima mpe tika kende kofanda bosalaki na biso awa bosalaki nini mokonzi aza se moko et le chef de l'État alobi na ngai na rappele bino mokonzi aza se moko baza mibale te botala ndenge tobimi propre botala ndenge tobimi lelo okomi kotambola balabala bakomi korespecte yo renouvellement ya devise na biso todedie yango epai ya commandant suprême na République démocratique du Congo parce que papa na biso c'est le président de la République maman na biso c'est la République démocratique du Congo à part ba oyo na mibale toza na baboti mosusu te donc biso basoda esengeli totelemela nde place oyo wana et là nazokebisa nazozongela lisusu kokebisa bandeko oyo toza na bango baza a contact na bato oyo wana awa nazokebisa basoda ezala na jet ezala na commando ezala na force aérienne ezala na baunité nyonso ya force terrestre ezala na pem ezala biso moko bakonzi nazokebisa bino bozwa biso bato mabe me nazokebisa bino batelefone boza nango ya mike
mpo bakontrole bino te. Nazokebisa bino awa tokomi na systeme tala ngai natala yo totalana. Des systèmes tosi topanzi général, je pense général Ndaïwal a contredire ngai te. C'est le système déjà monté. Tala ngai natala yo totalana. Deuxième système, yoka ngai na yoka yo potofundana. Yoka ngai na yoka yo potofundana. Soldat nyonso oyo akokota na mutambu wana bazoloba na ye makambo mosusu yaka kodenonse mpe bakosala yo eloko te. Yaka kodenonse komsa bambuma mabe totia bango pembeni. Il n'est pas interdit de rêver. On peut même rêver debout, croyant qu'au commission finale. Mais il n'est pas interdit. Rêve. Et ça, le rêve. Continue à rêver. La vie continue et l'armée continue. Wana eza deuxième point. Nangai. Troisième point. La lingina lobela. Makambo oyetali élection. Bandeko boyebi ke bomonaki bakonzi bakendaki kotika badepo na bango ya candidature ezala na niveau présidentiel même na niveau ya badéputé tout ça.